Bienvenue sur notre chaîne Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour Naba abonné Nanga, Batutu Balandanga, Batalanga. Merci Nabino. Merci de liker, surtout merci de partager. Dorcas Bolokoko. Gouloisé Abakouko, je vous aime tout le monde. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Likez, partagez, commentez. Batutu bolinganga. Nga pena linga bino mingi. Ba opena nu botalanga te. Mbala liboso bokota na chaîne nanga. O s'abonner ka kotiki commentaire na yo. Yotiki na jom na yo. So na koti na otala na olbano merci. Voilà. Batu nyonso bokolanda vidéo nanga ba o tu baling bangala lokolanga okomelanga en privé et puis orozoma futa na yo botani na ngali bomonde nakomi tellement chic te uniforme so rotuni bato bazokuta nanga boyebisa bino ke bolokoko dégâts. Voilà, merci à Sam Coucou le nécessaire Moté Meme Coucou, merci à José Maké Sevi Kitoko Nakata Paris wana Willy les Gabonais Ben Willy les Gabonais, merci à toi Mama Zozona Ando, merci na yo, merci na batutu en tout cas bandeko na tu koyoka ba voice mon na ki ngo lobby hier na butu Nathalie na koti TikTok na yo ki ba voice bimi ya moi si obo mo na linga yete je l'aime pas, en tout cas je l'aime pas na kombo se pe ya Chantal Bomolo. Maman mora mukolo avant na poto azara non mal bouche et puis alobaka ka ba bêtise na mitu na question ba biso nyoso soto ke poto on to comment kaka boy ben poli boy to ndenge parce que la maman ici a très mal bouche na ngamba boromo na muto abwaka mi bo comprendre déjà snap ya ki to connaître mu pécha. Voilà. Mou péché yo abwakami. Et là on est retour dans Bolokoko. Qu'est-ce qui se passe? Ozui Xil, Ozui Chantal Bomolo au Tebango. Naba audio au Chantal Bomolo à Salaki, batebele retour dans c'est quoi le problème? Chantal Bomolo a très fâché na moi si o azara fille de milliers a oti kokufa Morissette o oti kokufa amnaye reposer en paix. Aoti kotika biso na kombo ya Morissette azana fine ya kitoko na kombo ya Keren moi na mpo bat bayebi et pe bela ebani quoi. Elle reconnaît la fille aussi aza fille à milieu. Maman na ye aza meilleure amie ya Nana Ketchup. Nana Ketchup ka moko ya fali. Maman na ye Morissette wana aza parmi batu oyo babunda pour Nana Ketchup pour azana na fali. Chantal Bomolo, tu habites où est-ce que c'est passé si qu'on a F victime? Où est-ce que c'est passé qu'on n'est pas fallu? En tout cas, tu es bien goté. Toi, oh, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que c'est passé F victime qu'on a tu es bien goté? Chantal Bomolo, parmi ma voice, où est-ce que c'est là, moutaza au fin, alors que c'est moutouana, ma cambiana na fali, directement avec a fingina xile. Alors biboye. Bato borotianga tembe bobeti einda kaka na TikTok bobeti rando vérité mwana muluba delix ba voice eza kuna bokende royoka comment Chantal Bomolo azo beta lisolo ya Xili sur visa alobi bozo wele la kopesa batu ya théâtre mutu lokola Xili oya sali eloko te abundeli ni fali ni yo nana bozo wela kopesa ye visa. En tout cas, à fin Xil makasi moi je ne savais pas que Xil bilo retour tarani est moins cher. Na découvert on pas Chantal Bomolo. Alobi bo ozo tika fali a pesa Xil visa. Tandis que Xil a bundé la rata falite à salaire l'euro mort pour na falite. Mais au tiki ba pesa visa, camarade na yo, mère ami na yo, muninga na yo à tout le temps. Les autres sont fali wana c'est grâce ya muninga na Morissette. Mais au pimele visa, au préférable ba pesa fille à moins cher ou à la tarabilamba ya ba $2, $3. Voilà ite, je vous dis. Bon kende royo kango indi Chantal Bomolo bimisi vérité.
Donc bilamba tout le monde a X la tara awa. Alors bien ça ba $2, $3, ba 3 euros, ba 2 euros. Bilamba ya moins cher. Alors bien X la fille a moins cher. Ozo pe sa mutu o yazo kura même pas ko soutenir mobile na yo. Ozo bundela ye ba pe se visa. Ba pe se visa on poto en ozo chaque jour ya nini. Donc, à rappeler Nana Ketchup que Chantal Bomolo est très fâché par rapport que mère amie à Nana Ketchup parmi bateau Nana la routine de la pote on a fallu batika routine de Morissette teni moi na ye. Alors bi sera kani si nenga mona xil na poto ya fallu ya reine nenge énerva ye. Arobi mi la vérité musu ya xil bat ba yebite. Abandi ko attaquer Nana. Ngaite o. Alors donc cher ami. Abisi Nana lobi o bundeli Nana bundeli Xil parce que Xil aza mutami abi boza ba entreprise moko. Bato misala moko ya ba dedua. Indi Chantal Bomolo abomi Indi je vous dis bisote Chantal Bomolo bisote Chantal Bomolo le ba tara bilamba ba $2 $3 ozo que ne repé sa mutloko la Xil visa fio ala tarate lamba ya marketé oya zata na place ko défendre yo te ala tara bilamba ba 1 euro 2 euros 3 euros. Il n'a pas comprendre. J'ai vu une vidéo, photo moi par rapport à bilamba mo Xil à l'attaki, bilamba ne à $10. Oh Xil à lati na photo. Donc directement on comprendre que marambu Chantal Bomolo lobby et ça ya solo que Xil à l'atara bilamba ya moins cher. En tout cas à signer Xil makasi. Swinga. Eros abi boza misala moko likolo nango ye Xil wana mwasi ya bato F victime mutu Chantal Bomolo mama oyo amuno mabe donc Xil aza su mwasa bato F victime bato nyonso Chantal Bomolo kota ndo préciser te tala un moment dans la vie bano ba Michouko baleki bato ebele parce que Michou a mis visa ye moko akenda aux États-Unis a mis visa ye moko ake France mais Xil azali ancienne doyenne on peut même pas arriver Rosoa visa ye moko ce que bote la comment ba rabaisser ba faire ridiculiser ye pas Chantal Bomolo. Nebisara bino na lobaka visa ya Xil oyo un jour toroye baka source nango na vérité nango na lobaka na bino boza to boloko lo te to lobaka na bino nde o eza vérité na lobaka na bino awa visa ya Xil oyo un jour boroye ba d'où vient visa oyo. Comment actrice lokola Xil actrice munene lokola Xil anakiye moko boye akoka même pas comme ils la visa ata ya Chine ya pamba. Ce n'est pas normal. Baptiste bozo misili ça va valeur. Est-ce que Xil Xil non oza boye soki fali a pesa ki yo visa te Chantal Bomolo nga finga ote alinga finga yote Chantal Bomolo a traité yo moi si ya batu ya F victime malgré a préciser te o yo nana yo ozui on dit olbi mobile na pesa Xil visa parce que yo ne besoin na misala moko makamba ba deux doigts oh Xil tande be humilier yo likola visa ozo visa mo bo yo moko zala nango kimia te visa ne comme humiliation pona yo mono o voyager matin avion oyo elengi mais likolo nango batu ba fingela ko likolo nango to mona nana boduga yawa ne ba émission a traiter bino artiste tout boya revendre la fali ba pona visa ba lâche
Afinga bino. Chantal Bomolo kutoye a précisé a mouto Chantal Bomolo fingi na barteur na batrice eza yo. Atangi na kombo na yo. Alors bi viso ba pesa yo, il fallait pas pesa ta Morissette oyo. Lelo soki nana zana fali la grâce na ye. Et ça lié pas si mon moi ça batako ko kufa na Kinshasa. Na pas signon sa moni po na nana ketchup na fali. Mais yo mérita visa. Oh, on est loko bundate. Baptiste Obo continue à viser les musiciens. Un jour, il roté à Rabino. Pour Marambo, il est comme là Uxil. À chaque fois, Makambo Bimana F victime. Combat Uxil les a ratés. Jamais Makambo Bimana F victime sans ba finir Uxil na kati sur visa. Comme on est toujours na kati. Il faut être à Bino ba robotikali. Bon bunda boza basta bo luka ba visa bino moko. Boya ko bet la batu bato la bwana mibali. Ixil yo ya en télévision bet la tuto que moi j'ai mon nom, mais j'ai un nom, mais j'ai mon nom. Mais ton nom en ozana yi avec incapable de repérer son visa. Il fallait visa no le ka par fali. Regardez comment Chantal Bomolo a eu un million na toile na réseau. Chantal Bomolo a traité au team moi si a battu F victime. Batou. Moi si a battu F victime. C'est-à-dire quoi? Par là préciser parce que la monnaie le maman pas naka parce que je l'aime pas maman oh maman moro album ça balangage moro trop vulgaire na lingagete. Yé Chantal Bomolo. Mais tel niveau à humilier you à faire ridiculiser you à cause y a visa. Soit disant bozara na mbongo, soit disant ici dozara na ba boutique d'habillement, mais okoka ko arriver te robim sa visa yo moko. Ba artiste na biso bo ke biso soni. Lelo ba fan ya ba artiste ba comme finga bili ba net mutoro mama oyo. Na vie normale penza totie penza ba xil pechanga ngo penza makambo ngo. Totia Chantal Bomolo te, mais Chantal ayo finga yo. Po nini? Parce qu'il fallait avoir un visa. Na dossier on peut ya Morissette tu auto kufa. Ixil yo zate. Mais Nicolas quand de Chantal Bomolo finga yo. A dumine yo. Abi ba kombani yo bundela fali. Ba kombani ni oyo bundela fali. Mais ben on doit visa mbala kata ba pesi yo ba pesa kapata muto aza muto millier ebi kolata ba pesi yo muto lata bilamba ba 1 euro 2 euros. Donc cher ami bon tu là non ba j'aime pardon non après ça on s'est partout mais non on s'est parce que deux fois et ça linga pas si non qui na mawa. Donc tout le monde a assez utile na kata boutique na e ateka bilamba ba 1 euro 2 euros. Oh biso to e baraté. Na ba boutique ya Uxil Uxil yé mon peu dans autres na ala tarabilamba ba 1 euro 2 euros biso to e barangote que Uxil a tarabilamba ba 1 euro 2 euros. Donc depuis que Uxil a banda théâtre Chantal Bomolo donc ebi Uxil a quand jamais namba 5 euros ka 1 euro 2 euros alors bi binamba ba solde eh na kokite na kokite nyoso pour na visa ce qu'il fallait à pesa yo visa te Chantal Bomolo linga za courage yo fingote Uxil ce qui aura visa na ki yo na ki kombo na yo ya Uxil pechanga mutalina fingote Chantal Bomolo linga fingote anga na respect envers yo mais ce Chantal Bomolo zo finga yo azana respect envers yo te c'est parce que fallait appeler ça au visa. Azo traité yo moi si ya batwa nyo batwa F victime nyos. Pourquoi?
biloko eze komelera bino ba ixi soki batu ba acteur na ba actrice ebele ba teyamite pona ba visa ba musicien eza mawa à cause ya ba visa na bo bima ridicule devant bateau à cause ya ba visa na muto kwa Chantal Bomolo elle se permet à koya finga yo ixi à cause ya visa. À autres tours de tout. Peut-être Chantal Bomolo wana ayebi yote, amona yote, ayoka kokaka, Ixil, Pechanga. Ayoka kokaka Chantal ou peut-être ayoka kaka yo. Ayebi yote. Mais tel ndinga ye ko finga yo na réseau. Tel ndinga ye ko diminuer na réseau. Pour nani parce que ozo visa moro mokile yeba ke fali mutape sakayo. Est-ce que c'était car non cette question là je me demande à tout moment sur ma visa ana est là très important mukolo fali apesa kayo visa mokile yeba. Il fallait les canaux médias. C'était vraiment important. Regardez comment le lot aussi la valeur qui est pas moi si au hasard na langage vulgaire ya Chantal Bomolo yo maman hasard sans valeur. Ailleurs au finga yo vraiment na jusque là na retenir que X la tabili mbaba $2 ba mama poto bo makambo eza pe ya solo da abi X la somba bilamba ba solde bilamba ba $2 €, 1 €, 2 €, 3 €. Donc X bilamba la rabiso wana za na ba bilamba ba 1000 T 3000 T 500 T, 100 T, et ça bien 1 €, 2 €. Donc c'est-à-dire que même ici à la tiawa, elle dit 1 €, 2 €. C'est grave ça. Ouais, c'est grave. C'est vraiment grave. Chantal Bomolo a fini Xil. Na dossier eza yete dossier Morissette nanana. Le rôle a fait un nana, na kanda bani ko bimisa na ba survisa ya Uxil. Donc il fallait appeler ça Uxil visa ba te belé ba se pela na ngote. Mais quelque part ba rose na raison. Ba pesa ba tu visa ba to ba bundela yo. Appeler ça neti muto ko Maurice to to kufa maman ba to pour non paix. Maman na hier a droit ko oh yo Chantal Bomolo lobi. Elle a droit à mériter visa Fali. Mais fallait être européen, ça y est, visa, pourquoi? Pourquoi Fali a préféré qu'on paie ça yo Xil visa? Parce que Fali, on sera zana nana ketchup. C'est grâce à la femme, moi, Morissette. Sogi le l'homme Niki Menga, Akima Fali, Bakabwana Fali, c'est grâce à Morissette. Balobi, moi, si on a risqué trop pour nana ketchup. Bakoka ko peso visa te Morissette atika na Kinshasa. Mais bazoyo ba peso visa. Visa o mérita te. Chantal a raison. Ba pesa yo visa o mérita te. Mais ba pesa yo. On mérite visa, tu vas on m'a payé yo. Attends, on mérite visa, bah tiki bango. Donc, c'est-à-dire que Uxil, selon Chantal Bomolo ninga lobi, omi tanda maka na batutu ya F victime. Tebi bango te yondo yebi bango. Biso ba tolobi pete, pour posa biso ba tolobi te. Chantal Bomolo ne mutabwaki. Ce qui peut na yango abanda ko tonga na Chantal Bomolo. Chantal Bomolo yebi très makambu. Tela pele lo basata, botela bende abwaki matière. Bon, allez voir ça sur TikTok, vous allez voir ça. Moi, j'ai eu mal, hein. Vraiment, la camoué. Donc, X, on a retenu quand même. X, il y a 1 €, 2 €, 3 €. Mais ailleurs, on sait, il y a tout 20 ans, comme il y a 5 000 $, 2 000, 3 000. Ok, et l'autre côté, Chantal Bomolo, et l'autre côté.
Batu ba monoka Ixil ozana eloko te. Chantal Bomolo za kande. Ata wabika kande ozaki ya besoin Maurice to na poto. We pete ya Bomolo. Mama oyo mama tampotizer oyo. Yo so mama futa Bomolo. Te bonga pose bonga. Vraiment, j'ai eu du mal sans blague. J'ai vraiment eu du mal. Nzambe penza asunga artiste na biso. Ça ne va pas. Ixil Sonia. So qui va voir ça n'est bon mon la fingi yo Ixil. Oyo comme te ma passe Soni ma casse. Na kokite. Sans blague. Pour excuser la bandeko. Na kokite na ki na pongi pe na pongi. Na kokite fingi yo ma casse. Ya du yo Tu te fais ridiculiser à cause du visa. Ish.